Bonjour la famille, bon dimanche. Bon dimanche la famille, coucou à tout le monde. Bon dimanche la famille. Coucou la famille. Bon dimanche la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien la famille. Voilà. Shalom. Ningala le dimanche. Hein. Voilà, les autres qui est tellement vite. Hein. Oh, le dimanche le 8 décembre. J'espère que tozo kobaka na bilan na biso, tozo talaka, tozo jimile, makambuni ya bien. Autre kota na 2025, makambuni ya mabe, autre tika. En tout cas, il vous a bien makasi. Alors, bande konanga, nga bilan na positif, surtout na YouTube, eza positif. Pas de koswana. Pas des attaques diaboliques. Non. Vraiment, je me suis disciplinée. Voilà, pas de live inutiles pour créer des problèmes. En tout cas, Dieu m'a béni 2024 dans l'équipe Tokos. Voilà. Et puis, vraiment, merci na abonné, bo s'abonner, makasi. Et puis, bozo continuer ko liker. Bo liker vraiment émission. Et ça n'a bien pour nous sécuriser chaîne bande konanga. Chaîne binomo boyebi toza ba congolais, il y a trop de jalousie et tout mais tant que ata batu bazo funda hein, vous voyez mais soki kaka binomo zo like émission et kozala bien makasi na utaki ko longola ko supprimer émission moko na zo ki on a TikTok il y a papi message voilà un peu introduction émission na supprimer yango parce que vraiment, bateau à Londres, bazaka trop sensible, bateau à Londres. Je vois, il y a beaucoup de gens à Londres, bolimbisi, mais bazana ba problème, il y a kotanga, il y a éducation, pas bazan impolite, mais éducation classe. Ba comprendre vraiment médiaté. Voilà. Alors, et c'est là qui peut émission n'angaïté. Et ça émission, il y a papi, message. Bon, à Sitaki, ba combo, il y a ba pasteur sorcier, à Sitaki, ba combo, ya batu oyo bazolia batu bambandimi balie pasteur babiloko boko ya ndengwana voilà mais comme na zwa ki yango epana na chaîne nanga alors il y avait batu mususu ya Londres ils ont appelé la police voilà pour lobi ke non bakangi bango bandoki et tout mais comme papier bande koloba na lingala police a commis la kingai voilà a ebisingai na traduire yango en anglais alors ngai ou bien soit son a traduit en anglais ou bien kolongola vidéo ou bien son a ligne vidéo ici là etika là na se présenter dans la police j'ai vu ça c'est ça pourquoi bonga na chaki nangango c'était juste nazola msalanga batu conscience hein boye ba ke y a des sorciers hein voilà bolinga te mboka eza Londres mboka ya Londres eza mboka kisi bato belé bazala ba kisi mboka Londres o bato belé ba mibali mi ba betaka bango na sima pona mbongo eza mboka ya ba ndoki ba sorcier baza trop awa et bani nango ata batangi kombo na ata batangi kombo note mais conscience na moko zo bakinga na zandoki il faut se repentir au tika ngana matalana awa mboka matalana elobama makongo ba chapeau minene ba sakame ba sapato bebondo voilà donc il faut changer voilà c'est ça la repentance ok Jésus revient bientôt elobama siandoki des gros bisous à toi maman de Kati de YouTuber et Beteli voilà donc bon dimanche encore et puis voilà yenge na bundu ya Congo l'église ya PVA logo donc bon like donc je me suis dit na quand même na komela ki bango en anglais je me suis dit que non les émissions nga tenga na zwaki yango c'est juste que azopesa biso nga pona na komela ba soda azopesa pardon police azopesa biso conseil pour na communauté parce que communauté la présent ba problème en tout cas na moneki yango mabete yango na zwaki yango juste pour nous conscientiser peuple mais bilomo boye bikaka il y a toujours des gens au plus bon monde négatif so peut botali bien sur toute la
population congolaise bazawa emsu batu baye pa na mi baka mi balé to misato alors so ezaki lo moko mabe ba basa la pétition tout j'ai écrit sur et puis je me suis dit non na lingi na ngape ba gauche droite na supprimer qui na supprimer pe vidéo wana mais quand même na komela ebango alors bo like la ki sapenza que non bolingara mama la danoise parce que to kuta na rapé na makambo ebele musutu yaka ko yebisa binote. Alors, bande qu'on a continué à liker, ma tonne on a vendu comme ça qui mbangiste. En tout cas, bon dimanche, on a bien des bozo kende, des bozo kende église, bon des bozo kende mais bozo la ka maye les bande qu'on a bénédiction ba somba rangote. Toko sunga ba sel na nzambe, mo muke ko lia, mo ko mela c'est normal. Nde kato sunga ben mutu ayebo une enveloppe, kamata enveloppe yango yo, kota kutu même na banque na yo, kota même nyongo. Non, c'est pas biblique. Nzaba sengi biso tout que vivre on a ba dette bilo mo boye ba yebi ba dette na bible ndenge mimela ba femme veuve ba problème alors bandi konanga keba sala vraiment attention soko landi ba langue ba minoko na bango wana oko risquer oliate o melate voilà donc bandi konanga lelonga na ye pona prophétie oyo ba pesaki Jaël Show voilà Jaël Show prophétie na ye koyaki ça fait 4 à 5 jours 4 jours je crois 3 jours mais le quoi tozaki na makamsu ya rusala yango na lobaki ya ye vraiment na zwaki na mona rappel prophétie ba tchaka ya maman international mais na zaki na concerné na ngote na mona na ngo po na nga na mona na tina na ngote na yaki na nga na ngote mais oya Jaël Show en tout cas na lobaki na ya nango soki azali mwana moko abotami na tant que témoin de Jéhovah ayebi bible tant sou abunga kaka mwa muke pona ko luka bamsusu ko luka bayeba ko luka te ayeba ko luka pona bango il faut ça la boye non okoyi ko luka dans le calme okoyi luka pe dans le bon okoyi luka pe sans ko finga sans ko leze batu okoyi pe ko luka sans ko koma esclave ya batu pa batu musu ba koma peza ba esclave même musalaka auto salaka. Il y a des gens qui sont esclaves nango. Donc, à komika ko sala, azana repoté, azoka conjeté. Bande konanga entre parenthèses, tozana ndeko moko awa, ya soki jamaïcain bien nini, awuti ko kufa. Na azaki taximen ya Uber, biso to benga ngo Uber, bien na France to benga ngo Uber, voilà, alala kate. A sala kanda taxi loko les anango na ba RT sala ngolo zaku a sala kana ya la kanika ba inédita 2 édita bandeko na ngai bo eloko ba bengi pongi bandeko ha okoke ko le kango te soko lalaki na moi te folala na butu soko lalaki na butu te folala na moi 8 heures du temps wana 8 heures d'autres baka 7 heures à 8 heures du temps matin likolo eza nécessaire pour na repos ya mutu eza nécessaire pour na ba makila ndenge tambola na nzoto eza nécessaire ndenge estomac na biso esalaka na kati ndenge motema ebetaka tukutuku il faut repos okozo no repos fandi na yo boy ozota la TV eza repoté il faut ba ko kanga misu ko raisonner ni susute et le côté lala penza donc lala même moyibi ya côté oyo kate repo ya ndengwa na nde ngo nzamba osenga pona nzoto oyo siko bate bela ozwa repote ka ko sala po nini azo luka non de konanga même ozo luka o luka ngo pe pono ke nango wapi banda ko ngo pe bela ozo tonga polo sala ngo nini même ibana ngo bandeko bango mo pe ba ya otonga banda kuna bango te do bino bobota bana bakizengi bana ba paresseux bana ya ndenge nini bandeko moi ma mère a laissé une maison mon père aussi de son côté a laissé une maison azalaki na ba maison ebele makoma ekote kango na pesa ki raison azote kango po a reçu pension malunga kitoko ezate atie aba locataire lelo ba futa lobi ba boya ateki ndaku na ye azoli mbongo na ye azo sepela titi ateki mususu kaka bongo aleki mbongo na ye ti atikala na ndaku na ye oyo oui moi je trouve ça c'est normal
Yemoko papa boti papa na biso. Atire papa biso nda. Non. Eza ba mabele ofele za kuna na mboka. Soki pe yo po lingino ko zo mabele na yo ofele. Ofele ko tant que to somba ba mabele parce que toza consciente te. Mais normalement muta ko somba mabele te. Songa na kei pe na tsundilité te kuna na ba manyanga. Mbala mo ba pesinga mabele yango ofele no somba te. Parce que ça mabele na biso. Mutu nyoso tu bazana mabele na bango yo poke na mbujuma yo ke kuno sombi siko bokomi kosala koza ba esclave ya musala ndeko mobali wana akufaki na voiture a telemi bonde ba telemaka ba ozela ba client ponge sali achaki to ande achaki clé soki pe voiture ba no tambola ezaki kaka achaka ngone tsuki na pause soki ni na ndenga piquer crise wana ni achak accélérateur a tuti baninga na epupu ba ya kotala boy a piquer na crise ba kene na hôpital a kufi na e boso comprendre bino bato ko sala ka excès ozo kene na voiture oya ko sesa bato ba accident ko kuboma bato na nzela o piquer crise non et loko yo surtout eza ndenga ko zwila so ina komi kuna parce que prophétie quoi que Jaël Show azalaka esclave asalaka bazwa esclave yemoko ko yeba parce que soko za esclave spirituel au moins ka ko lamuka na tongo fatigué bamso balamuka na tongo fatigue ko sakana te ateta lita tension c'est bon asali boy c'est bon azape munene makasi te mais eloko ni na lamuka kaka fatigué nzoka nde bana butu bazwaka yo bakomisa ko esclave bandeko bo like bo partager sur le comédie Jaël Show akoki ko se réveiller parce que aza mwana moko ayebi Bible très bien ayebi liloba pona ya zonga alamuka eza facile donc na bato bayebi Bible te tant susu me ye ayebi Bible akozonga noki alors bolo ba ke prophétie na ekwei bo partager bo like prophétie au beau partager pene belé bola bo tinda bo partager et la musape batu mususu o pe bazana même situation o pe ba yaki na ba visa wana o ba visa na bango ba pesa ki bango wana bande ko ngana za sûr ezakaka a comme esclave à partir à ba visa wana ba pesa ki bango bazé belé baza ba esclave bazé belé donc metoyeli ba wana musute biso toyeli Jaël Show. Voilà. Donc, bande konanga bozela. Ope. Tocha yango sikoyo. Nazo tche la bino. Vraiment, bo like. Bo partager. Et vous allez bien ma casse. Ba partage na bino et vous allez bien. Voilà. Ba commentaire na bino pesa na malamu. Mais toujours. Allo barama kambambo kate. Ok. Yo banda fungo la chaîne da banda olobela Congo. Eza nango facile surtout so banda olobela politique ozoba vie belé hein. Ngana kambo rabino boya kaka kotinda bato musu ba lobela mboka. O poni bolobela Congo te. Ba prophétie na bino kaka bato bongo l'air bazo lobela Jaël aza congolaise aza Congo te. So boye barate Congo ezani. Congo c'est l'ensemble des habitants non? Congo yango moso ba longoli bato na kati ba obeta lisolo nango. Ba désert wana ezaka basarara boyoka bato babeta masolo yango parce que bato bazate Congo eza bato siko bato wana so baza bien et que baza na conscience nde ba obongisa Congo mais eza wana te ba ko yebisa bino kaka Congo ba olba makamne ba yebisa bino nini si le Congo ba yebisa bino bo yebisa bino kaka makambi ya Tshisekedi nana ngai biteke Tshisekedi ya président nana ngai biteke mwasi na Denise Nyakeo nana ngai biteke azape na mwasi ne musu Gisèle azara na Belgique na bana kuna nanga ebite kaza mwana mama Marthe na papa Chichi na Tshisekedi wa muku ya papa Chichi nanga ebite siko ba yebisa bino makamne mama ni ba yebisa bino ya mboka mikonyonso oh non na bakani ne poussez pas batu baba na kufinga kaka pouvoir te bino mo bo voter li bangote biso tozaki kuna ngai gana votaki te bino mo bo votaki Chichi siko pona boya bo recadrer bo loba botinda biso poani to loba te biso to loba te bino mo bo votaki bino mo bo ke loba bo sala ba chaîne bo lobela politique OK
Voilà. Donc, bande konangai, ne quittez pas. Bolanda prophétie na bokebinyo surtout. Yangoyo, mami abandi koloba. Bambo tebele mama Fatou. Voilà. Nandenge Nzambe a utilisé kayo puissamment. Pona kolamusa. Population na biso kolamusa conscience ya bato. Bolanda. Oyeta ezapona Jaël. Tobandi. Na bandene bandi. Joël Lukoki, Joël Cho Lukoki, mes bien-aimés. Ndeko na biso na kombo ya Jaël Cho Lukoki. Message ezali pona ye. Yes. Et na pesi Nzambe merci. Pona bandeko na biso nyonso bayebi na ko contribuer na kati ya geste o biso to salaka. Pona ko visiter ezali ba famille. La surprise familiale otoye na kosala et bandeko nyonso ba contribuer bandeko nyonso oyo ba participer tikete Nzambe amona bino. Mais bien aimé na koyeba na kokomela bino et na tokoyeba na kosolola. Peuple de Dieu o tozo sala ezali musala na bisote kasi ezali musala le Dieu tout puissant. Ona mutu nyonso oyo a contribuer Pona mutu nyonso ayebi na kopesa mwa muke oyo ayebi na kozala nango. Pona ndenge tosalaka ba surprise familiale tikete Nzambe o nazo salela. Nzambe o atindinga na salela ye. A visiter moko na moko na geste oyo boyebi na kosala. Et avant la passer un message pona ndeko na biso Jaël Lukoki Cho. Jaël Cho Lukoki. Et bien aimé na kobondela ezalanga te koloba kasi molimo na Nzambe nde eloba na kati nanga. Père éternel, le Dieu tout-puissant, na peso merci, na pambolo po tozali malamu. Yawe nga nazaka ka instrument o utiliser pour na kopesa o ezali message. Et kolo na ngai, nga na yebi koloba te, kasi molobi malamu ezali yo. Papa leka liboso nga na zonga sima. L'esprit de vérité zinganga. O nyonso ezali ayote Yawe ekene musika. Na telemeli molimo nyonso ekoluka ko se soulever papa. Pona ko telemelo ezali message o. To pona ko bundiso ezali message o. Yawe kutana na moto nyonso na kombo na Yesu Masia. Papa protéger o ezali mwana na o Jaël. Yawe protéger o ezali mosali na yo. Protéger o ezali mwana na o bisika zali. Yawe sembolo ezali loboko na yo kolo. Papa bao nyonso bayaka epai na yo, bao nyonso bayebaka yo, kolo ose manifestaka na kati na bomoi na bango. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle la corps, âme, esprit na babomoto nange kitakasi bonzambe na yo nde se manifester. L'esprit de vérité zinganga. Naloba o Yawe atadisi te bima na monoko ote. Papa protéger foyer nanga. Protéger Batignon sur un groupe de la vérité. Zinga bisona mota molimo santo na onde na lobi. Amen. Amen. Mais bien aimé tozu mukanda na Nzambe na Jérémie chapitre 33 verset 3. Bible ezoloba na biso bele langai. Pengai nakoyanola yo. Nakoyebisa yo makambo minene. Pe ma bomba mi oyo oyebite. Mais bien aimé Bible ezoloba na biso na Jérémie 33:3. Et to bele la o ezali Nzambe. Bele la Yawe na kati na bomba na Nzambe. Bele la o ezali Yawe. Pe Yawe akotalisa yo ma bomba mi oyo oyebite. Ako révéler yo ma chose cachée oyo oyebite. Ako révéler yo makambo minene oyo oyebite. Amen. Mais bien aimé Bible ekosaka te pe makomi na Nzambe ekosaka te. Soko beleli o ezali Nzambe na kati na bomoi na yo, Nzambe akoyanola yo. Akotalisa yo ba chose cachée mes bien-aimés. Oyo yebi te, Nzambe akotalisa yo. Gloire au Seigneur, Nzambe azwa lokumu po ete azali Nzambe. Mes bien-aimés, nazwi message po na ndeko na biso Jaël Lukoki Cho oyo azali journaliste peu na kati ya internet. Peuple de Dieu, nazalaki akolala na zozwa oyo ezali vision. Et na kati na vision mes bien-aimés, namoni bato bazalaki ebele e bato wana babandaki kosala mosala makasi, bazobuka oyo ezali mabanga kayo. Wow. Babandaki kobuka bango nyonso mabanga kayo.
Et tant nga na zota la batongo ezalaki ata na Afrique te mais na Europe ne bien. Et bazo buka o ezali mabanga kayo bazo sala o ezali musala makasi bazo buka ka mabanga kayo tango natali et direction ya miso nange kendaki moko epa ya Jaël Lukoki otobengi Jaël Show. Wow. Direction à miss nange kendaki moko epa na tango natali mamona na yebi na kati ya vision balobi ah o Jaël journaliste Jaël mais bien aimé na pusani na moni avandaki atokaki azobuka o ezali mabanga kayo azobuka o ezali mabanga kayo e nga na pusani liboso na ye po ani ozosala mosala makasi boye alobi eza batindi biso tosala na zanga moko te nga bi wi namoni boza ebele mais namoni yo mpe ozobuka mosala makasi boye ozosala lifuti nango ezani e na kati na vision na bandaki ntango na bandi kotuna yebieneme aorépondre na te azobukaka mabanga kayo eza neti bato moko bapesi bango ordre basala mosala wana mais bien aimé ezalaki neti bazalaki na kati ya esclavagisme e bazalaki bato ebele mais molimo na nzambe eyebi na kotalisanga kaka oyo ezalaki Jaël. Peuple de Dieu ndenga bandaki kobuka azobuka mabanga kayo ezalaki ebele azotiaka yango na bassin azobuka azotia yango na bassin e bamoko nga na tiki na bandi nango kende nzela nanga ndenge na bandaki kokende na komi liboso me bien aimé molimo na nzambe bandi koloba nanga zonga kende koloba na ye atika mosala na aluka elongi na ngai atika mosala na aluka elongi na ngai kende koloba ne aluka oyo ezali elongi na ngai nzambe asala mosala makasi ya même na Facebook ntango na baluki na zongi na ye kokuta bango place oyo babandaki kosala mosala basilisi deja ntango basilisi molimo na nzambe eyebisi nga landa ye ntina ndako bibeleme wana na kati na vision nakomi kolanda ye kokende koluka ntina ndako na bango na bomoto boye nayebi ndako na bango te me na kati na vision mebeleme nayebaki ndako bisika azovanda e nalandi nake ntina ndako place azalaki ntango amoni nga alobi nayebi kanto kolanda ngai ya ngabi wi na ye na permission na ngai te me nzambe nde moto atindi nga nzambe alobi na ngai naya kolibere oyo na mosala ya esclavagisme oyo ozosala me bien aimé na kati na vision eloko oyo na remarkaki molimo na nzambe ezotalisa nga namonaki 2 personnes oyo baza na nsima na ye bazodirige namoni mwana mwasi mpe namoni oyo ezali mwana mobali e nabandi koloba likolo na ndeko na biso Jaël ngabi ainsi dit le voilà tout commenter mon moke ndeko na biso tanga lalaki nzamba membie na sika moko boya ba travaux forcés oya ba travaux makasi ozo sala ngonda volonté na yote à part Jaël combien ba sala ka ba travaux forcés même physiquement boye o eza na volonté na bango te bazo forcer bango basala ka pona basunga famille basala ka pona bana basala ka pona boye azo forcer alors que l'homme soubana ba osenga na bango mingi te mais lingo le osali o ede bana ko leka oyo yo ozanango ya sunga bana na yo na niveau oyo kokeli bazanga kolia na omela te bazanga esika kolala te bazanga moela base propre te ata so ozana voiture te ozwaka bango ke notika bango na classe o mataka na bus eza problème te ogoyeka ko forcer te na somba ka mutuka na banda ko futa assurance na banda ko tia essence bona kaka bano na ke kotika bango na classe te okobe otia bango na métro soki okoki voiture te ko forcer te ndeko nanga ko forcer te nga na forcer na tikali ko forcer na bana te na aider bango na ndenge na koki ti lelo nga naza locataire na somba apenda ku oui na somba ndako metango na longo na Danemark na zongisa ndako batu so boke tuna bata Danemark ba oyeb sabino na quartier à Glostrup moi j'avais acheté une maison metango na longwe na ye awa na mboko naza locataire dans à l'aise très à l'aise même porte soke bukani na bengi propriétaire e bongisa cuisine yombo mona ka cuisine eza propre air nyonso o porte esali ka boy o machine so ka bilambe kufi abaye bongisa mais soko sominda ekomi yomoko tia boy yomoko bongisa porte cuisine na yo pompier bukani e pesa ka tala ba charge belé fozala na mbongo oyo yo okosalango mais soko kokate otikali locataire et ça la bien makasi
bande konangai. Voilà. Donc ndeko na biso akutani na Jaël kuna na ndenga spirituel, aza esclave. Même na ndenga physique, notre sœur aza esclave. Nenga ganga kawana koswana pona fali, koswana pona wazekwa, koswane la batu baza sima na yo. Muto yo nyonso oyeka na réseaux sociaux. Obadi ko finga parfois mama la danoise pona kaka mutu moko boy yeba ko zaka esclave mutu wana. Oza ko finga batu pona oza esclave ya mutu wana. Même spirituellement, yeba sko so oza esclave. Yeba ba esclave bazaka na vite. Ce qui joue wana mutu wana lobi pe aboma yo, akoboma yo parce que asa somba yo. J'ai cho ba somba ye na ndenge ni. Na bambongo ba pesaka ye, na ba tike ba futela ye, akoma esclave azo kokate, même ba warrior ba lingi ete, mais azaka wana zo poster ba concert afali. Akei na ye kutu concert angote, mais akatika mwanda mbwatie, akomi esclave. Mama tanga moniye azo beta mabanga. Et signe ko buka mabanga elexi kayu moko blumo boyebi balobanga na ke kayu. Bomo na expression wana. OK na ke kayu. Bato balobanga ba ke kayu. Eza bato basala na ba banque te. Beza bato basala ba docteur te. Bato ka misala makasi. Batandaka ba chambre, basala ka na ba fabrication, basala ka boye, bangwana ni balobanga kayu parce que c'est dur, ba sokola ka bazala basala ka ba cleaning, ba benga ngoni ba nettoyage, ba kayu eza dur. Même bato basala na ba YouTube, pona koko baso futo mbongo pona olobela ka mutu. Okoma esclave mutu wana. Ceux qui jouent dans lembi na yo, deni lelo lexi publicité te. Ozo chaque jour faut leka ocha publicité. Nga ba pesa nga publicité moko ya ba make-up. Et comme mama la donos lelo lekite nabi donc et comme nga chaque jour faut na leka nabi ya kata nga na kosala émission tant na la posa. Na esclave mutu te. Na ya ngwana kutukai. En tout cas bakamba ko tshela nga ba publicité na beta ngo minkara parce que on a comme esclave nga lina za la libre tant na kinde musana nga tongo ezanze esclave te naza libre parce que mutu a force nga zate sope na bilelo na tiki mais misala mususu neti ba Jaël ba yawana ba komi le kwa ba esclave ba oyo ba boya kolobela bango oyo ba yana ba mbongo na bango ba boya un jour ba ozwambano na bango. Donc, tant yak a moni Jaël bongo, a zongi lisusu, a yeko ye bisati ka musala wana, a mona ki na sima na ye batu mi bale, oyo batinda kaya sala musala wana. Siko batu wana, eza ba nani, point d'interrogation. Tozoke. Éternel, wana na kati na vision mes bien-aimés. Na bandi kolobane ngalobi ainsi dit l'Éternel. Zamba lobi na ngana libéré. La prison ozali ya esclavagisme ozo sala musala. Zamba lobi na ngana libéré. Mais bien-aimé esprit o mi balé à moi c'est mobile ezala ki na simande ko na biso Jaël. Et banda ki ko empêcher o ezali de ko na biso Jaël. Ayoka ezali message ainsi dit l'Éternel makambo o nzambe abanda ki komba. Mbala moko na moni mama Jaël na kati na vision. Tango na moni mama Jaël alobi na nga alobi pesa verset biblique o. Verset biblique ko bukaye. Mais bien aimé na kati na vision mama Jaël a pesinga Jérémie 33:3 na pesango o ezali Jaël. Et na ebisi Jaël nga alobi avola la na butu méditaka o ezali verset biblique. Mais bien aimé wana na kati na vision. Et Jaël alobi na ko médita muté. Mais bande ko nga esprit monde des ténèbres so ke kangi muto etikaka mutu no kite esprit ya monde des ténèbres so ke zo ko envoûter na kati ya mutu mais bien aimé sengaka mutu yo moko faut tellement na ba vie de prière pour esprit ya ne ba na kotika bande ko nga na kati na vision ezalaki neti bitumba ngana ndeko na biso Jaël alingi kozwa o ezali verset biblique et tellement na insista ki makasi na kati na vision na kombo na Yesu Masia na bandaki kotatola ko chasser l'esprit oyo bandaki kolanda ye et na moni esprit ya mobali elembaki etiki Jaël mais esprit ya mwasi elingaki kotika Jaël te yango ezalaki kana sima Jaël pona ko décourager o ezali ndeko na biso Jaël a méditer o ezali Bible te. Et na kati na vision na bandaki ko telemela esprit wana. Et na kati na vision na bandaki ko telemela esprit yana na prière.
Namoni esprit yango ya mwasi etiki est déplacé muke et namoni Jaël atikali ye moko. Tango atikali ye moko enabandi ko pesa ye oyo ezali message. Ainsi dit l'Éternel makambo o nzamba lobaki na ngala lobela ye. Na kati na vision na bandi ko lobela ye. Ngalobi oza esclave. Nyonso banda ko sala na moi et ko banda ko simba ke. Pote na monde des ténèbres bazuyo esclave obuke na kabango o ezali mabanga. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngala ye bisayo luke lobi na me bien même maman na ye kobima na zalaki na kati na vision. Ndeko na biso Jaël lukoki show. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngana ebisao luke longi na nzambe. Po soko luke longi na nzambe te, atandongo za na poto okozala esclave. Atandongo ye na poto okozala esclave okosala eloko te. Nzamba lobi na ngana ebisayo luke longi na ye. E molimo na nzambe etalisi ngai. Na kati na vision na moni mama na yo apesi ngo ezali verset biblique. Maman na ye mutapesa ki verset wana. Jérémie 33:3. Bible zolo bana biso soki oluke lo na nzambe. Nzambe ko révéler ba choses cachées. Oyo yibite. Nzambe ko bandeko. Verset o balobaki Jérémie 33:3. Mutu apesa ki na vision ezalaki mama oyo aboti Jaël. Alobi Jaël aza mwana na ngai. Pesela ngai verset oyo ekosunga ye ekobimisa ye sika zali. Cela veut dire que maman na ya zaka na souci ya mwana na ye. Ndenge mwana na ya koma abima na place wana bandeko na ngai. Mais pona ko luka ke ozala na matalana, ozo forcer vie, okoya ko comme esclave. Bino batu bo forcer makambo. Okomona tioke simba kisi na nganga. Okomi esclave. Ozala libala moko bolika ko forcer bandeko na ngai. Tamso ezala ngo ya yote. Ozo nyokwama. Alors bo sala attention. Bande konanga botika ko forcer bande ko partager mission oyo pe ete ya yo bande ko oyakata musu mutu mobo mtape abengisa ka na poto o commandete esclave na ye abenga ka mikolo nyonso tu na mbongo te chelanga mbongo bande ko lenga aye mtabengisa nga na poto te ezali devoir na ya salaki en tant que parent en tant que maman leki en tant que tata mwasi en tant que boy asepela ki abengisa mais o comment esclave na été asomba ki yote ndeko nanga biloko abongo banda ko buka ngona physique boyete tiango na prière o mona ko kata akokene musika na yo okobima libère-moi Seigneur libère-moi ezaki devoir na ye attaque na famille asunga biso eza normal même itango nani abimaki ndeko na biso mobali oyo papa na biso papa de la nation Abraham tanga abimaka na mboka balobi abima ye mokote abima na ba cousin na bana misala parce que alingaka sunga ezalaka nango eza normal okobengisa mwana tata mwasi okobengisa mwana noko okobengisa mwana quartier mais comme esclave na yo te e ozala kitoko te yo pe kondima yango te okozala na reconnaissance mais kozala esclave te kondima yango te bandeko na ngai tozokende to bando koma na biso na suka talisa ma bomba ezala ya bomoni na yo nzamba kotalisa pote na monde des ténèbres na moni yo ozalaki esclave ozobuka o ezali mabanga et na moni yo ezali deux personnes mwasi na mobali bazalaki ko gérer o ezali vie na moni ya mobali ayebi na kotika a déplacer atiki yo mais ya mwasi na moni kaka zalaki na sima na yo azo empêcher pour oyoka ezali parole de Dieu te azo empêcher pour tanga o méditer o ezali Bible te aza ko empêcher pour pousser na présence nzambe te ndekolanga Jaël le côté chaud nzamba lobi na yebisa yo monde des ténèbres zo banga soki opusani na présence nzambe po bayebi ke nzamba ko salela o makasi soki on décider lelo na kati na bomo no salela nzambe nzamba ko salela o makasi nzamba ko utiliser o makasi ozo mona na kati na bomo no eza ba neti ko ya na yo poto ezalaki loboko ya nzambe ye moko nini ka sembola ki na kati na bomo no po a libérer yo misiko zalaki po a libérer yo na mboka oyo zalaki nzamba lobaki na Abraham bima na mboka na yo bima na ndako na yo misiko kokende na kosala o grand na kosala o mutu munene eza ndenge moko na kati na bomoi na yo misika oyo ye na poto oyo ye diable ayebi
ke nzamba kosala wa makambo minene et atindeli yo des personnes au bazo surveiller au ezali bomoi na yo et kosala ke opusana na présence en nzambe te et kosala ke oluka o ezali longi na nzambe te et nzamba lobi na yebiso soki oluke longi na ye akosalela oyo ya minene na kati na bomoi na ye soki oluki ye na profondeur ainsi dit l'Éternel akosalela oyo na kati na bomoi na yo akosalela oyo makambo ya minene na kati na bomoi na yo pamba te na moni oza esclave na butu ozobuka oyo ezali mabanga mutu oyo azalaka esclave na moi asalaka eloko te okomona nyonso obanda kosala okobanda kosa profiter nango te po ete na monde des ténèbres na monde spirituel oza déjà esclave ainsi dit l'Éternel lukelongi na nzambe Joël Lukoki et verset biblique oyo mama na ona molimo ayebi na kopesa mpona pesa na yo ezali Jérémie 33:3 alobi soki napesi yo oyo médite yango et nzamba kosala na kati na bomoi na yo méditaka oyo ezali verset biblique oyo nzamba koassiste yo nzamba kotalisa yo kofungola oyo moko misu okomona makambo ezoleka na kati na bomoi na yo que Dieu vous bénisse nde nalobi amen amen. Voilà bandeko na nga tokompe na suka émission likambo ete ya yo ete ya mutu nyonso oyo quand tu te sens que tu es esclave yo moko banda ko méditer zelo komo ya bien surtout pour la fin de l'année en tout cas total nanu nazaka esclave anani Yesu Masia akufaki pona ngai naz alobai bien naza esclave a mutu te siko pona nini na ya na mokili ona comme esclave nasala akalika moko boy pona kokumisaka mutu mo boy na koma kaka warrior na koma ka golwa na koma ko matamata na ba live ko gangaka ko fingaka na koma esclave mutu ngo kutuna kotela ka yebinga ite tala mwana oyo liboma oyo Karine Pandor ndenge ba bete na concert komi kolela ngai kofi fali aza yana nga bandal ya ndenge ni fali azawana azali chef d'orchestre azali mkonzi soki chef d'orchestre azali mutu nyonso ya bana kinga boy ya bana boy bandal bokoma komona bino na bino bana bandal so batiki bino bokoto sa stade bino na bino bana bandal so batiki bino bwenge botoni sa sali wana ya Nantes batu bakoti kuna botika ba discrimination na bino pamba ya bana bandal na koyela o Karine Pandora ozan mwasi ya ndoki ozolakisa biso mutakala ozoloka biso yonde format ozoloba ke ifale nde ba betiona ifale batiko na pota bon wana ka entre parenthèses bandeko na suki wana bino mo boyebi mama bino nenga za awa yenda vandi saka mabala ngande bana kochaka penza mabala na ndenge osakana te yaka na live together yako zo mobile ya sérieux yaka kozwa mwasi ya sérieuse bandeko nanga benga okomisa kombo na yo live together site de rencontre pona diaspora bino bat bovani na Europe Amérique du Nord Canada Australie site eza semoko live together boya bo komisa kombo na yo vraiment solitude eza mabe na age moko ebomaka voilà donc bandeko nangai benga mama la danoise mama leki internationale na 00 44 74 38 03 16 23 okozwanga toko solola okozwa mobali ya malamu yaka vraiment nzambe ako sunga yo okobima na solitude vraiment même yo Jaël Show ozana besoin mobali yaka benga ekosala yo bien bima na distraction prophétie ekoi c'est à toi prophétie wana écoutez ya biso to salika analyse mais oyo ako examiner yango ezali Jaël Show ezali yote ezali ngaite suka kaka na analyse ekozala bien examination to tikeli yango ye vraiment merci na mama Fatou nzamba continuer toujours ko utiliser yo puissamment to suki wana pona lelo bon dimanche voilà votre maman Leki internationale la danoise bien signée bye bye.